La brune soit forte, Obomaki Jani, Mouto Obomaki, Omonisco Mounene, la brune a ébaki Jani au la maman. Ouais. Ayo prendre conscience, tant que Monisco monde désolé la Sco Jani. Tant que Zakina Jani Pembeni, a ébaki mon grandir en babaï na été. La brune ayo comprendre papa ya banana ah bon, papa ya banana zande boye. Ayo comprendre que, pourquoi tu sois accusé la brune abomi? La brune abomi Jani Nambelité. Mais avec les actes. Prévenez, hôpital, Bamindele na biso ya poto, poso to vitoro babo bakewi to triqué. Mais Bamindele la poto babimi ses résultats. Babi Jani azaki na choc, bakou. 3 makila bazu na kati ya mutu na ye. Ezaki ni vie ya ba choc. Asali AVC 3 fois. Mutu azo sala AVC 3 fois zo la muka bien. Ni parti mon réseau soit choc, c'est que nous allons protéger Jani. Vous comprenez? So la brune yo comprendre que oui, papa ya banana nga. Il fallait pas na sala eboye na fouti monnaie de singe na papa ya bana nanga sikoyo ba problème la buna zakina on a fait Jani fay ba zaki soki ba problème ba sali ba panzani a robenga ve Jani à plein pied pour na Jani parce que point faible ya Jani fay eza bana na ye ve Jani ba nozo la brune mingi ka pona bana sikoyo nazo tuna la brune motuna awa Jani aki nana oboko le sko bana soto loba Jana zaki mo santu te to le bango mel fois to bandela ngote mutu yo za masumu nga za masumu ya za masumu da mutu tata mbula lolenge esengeli so esengi tana ekoka kufa kufa lobide ya Jana kufi pona mabasa laki te za tana ekoka kufa kufi mabeni ya session de na tunyo question que sanga mabe oyo yo ki ya salaki zaki ni mon frère Isaac Azaki na raison balé ke belé o baye lelo na faire YouTube bana ba manque en respect omoni koza même scène na elombe quel que soit combo na ya lelo na YouTube mais so zaka scène mona elombe il va qui apporter un plus c'est pas na obi pourquoi apporter un plus parce que elomba bana de théâtre liboso na tant que jouer Diana Jani sur scène il va qui oui et baxi un plus na carrière na yo go basela elombe loté parce que peut-être ba nous va reconnaître yo Nanzila Elombe. Mais Elombe a fait déjà Elombe. Jani soit abano déplorer ba makambouana. Il avait raison, manque de respect à Kebele. Balé qui nous soucie ba kukuta na banganga lolenge na lolenge azu moi 6 à moi 2 ans. Akoye par exemple azo boudé pendant muto santé que o ya za mukolo. Il faut la respecter. Mais le quoi na 6 quitte bien avant une peine quitte ba moi mukolo ko ti po telema. Na telema. Ana zoomati. Donc santé qui a boudé. Jamais. Viona c'est un vrai comédien. Omoni Jani beaucoup solo na y 100%. 90% comédie na comédie. 10% de ma solo bien. Mais 10% ma solo bien il faut forcer. Vous comprenez? Donc azaki vieux oyo, azaki bien pendant ado ben na balek belé to bien na théâtre ça Jani t'a passé sur espace. Parce qu'à l'époque il y avait CD pour jouer na CD, c'était pas facile. Liwa oyo oui liwa oyo ça ba comédien ba ça dans ba choc on vous dit que oui to risque de perdre José Delonde oui est-ce que que ça na comédien on ça na photo asa déjà na AVC à vous ah bon Ada Kiseni est-ce que il déjà ba comédien est-ce que Gabi qui voit occasion de se souvenir choc à Gabi où tu as pas moi ça dit biso ba comédien to se prendre en charge. Nous les artistes et comédiens, tout l'ongola, tout soit bassi à porter ba demi-diété. Invitation à ardoise, mais avec divers, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton, n'a pas follow nango, jardin d'Éden. Invitation à boy, bon moi mukolo fait il attend mabe. Maison divers, à bon salibinoté. A Tchelibino promotion angolais à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Ouais. La commune porte sur ma cache de bois. S'il te plaît. Ouais, détaché.
Donc, problème est est-ce que c'est vrai que la brille m'a bomi Naza na médecin légiste pour naïe batté tu vois et ils ont un poteau en condition na mon libéré rapport à médecin ténité on a lobby boyé nous entourandre grand frère Nabiso collègue Nabiso ya Nabiso leg Nabiso hommage Yasuka et puis tout décortiquer babilo comme sujet que comment les gens vivent en Europe et tout donc voilà c'est bon merci beaucoup de rien en fait merci. C'est-à-dire, vous pouvez tout faire lui seul. Il a besoin d'intervention, il va tout faire. Moko, la scène, la place, donc, on ça là tout. Donc, garde pour lui un vrai homme, quelqu'un de bien, quelqu'un qui aimait sa famille, ses amis. Donc, va souvenir les ébélés, c'est ce que je peux dire. C'est un vrai artiste avec A. Et il avait beaucoup de talent. Donc, on a manqué un talent. Vous avez une organisation, il y a un programme. Après, vous avez un programme, il y a un programme. Il faut tout Kinshasa. Mais si vous avez encore, en fait, puisque vous avez un programme dans Poto, ils ont une dépendance, il y a Papa Masona, na Ilomé, na Oxygène. Donc, puisque vous avez accompagné carrément, un programme de banques européennes, ça m'a amené. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Interpréter na bandenge na bango. Or, moi je sais que tobota marapoto kufa. Lelo toyeko mema kolongola jani na morgue po to memaye na mboka ya ba centre. Malobani no koyeko yebisa batu nyoso o bazolanda yo koyeko apaiser ba fani na bino partout dans le monde o bazolanda événement. Bon, merci premièrement tant tobota mara muta comme ça mukiya nzambe. OK. Donc nzambe nenga za boya bi dire ya mutu na mukili dire nene wasala. Yana si frère mokuna toko mata bisi biso tout OK boulevard. Mais je ne pense pas que tout le monde va besoin de taxi mort par contre OK boulevard. Il y aura aussi des gens qui quittent la 7e rue, musu pas qui quittent Willery, musu pas qui quittent moi liboso donc c'est ça la vie. Donc mien surtout peut savoir nzambe yem ta pesara, yem ta zoara donc. Question moi ya curiosité isa awa parce que Jani Fayi akufi atiki bana awa na Kinshasa atiki bana na poto verdiquement vous le comédien Obuza awa vous représentez Malamoko Jani Fayi est-ce que parce que na ba interview boy toujours aka temps ya ko profiter peut-être famille za na tenter ya ko transmettre message wana nous journalistes comme chroniqueurs to profiter ka po et ko pesa bino pe idée moko est-ce que bato belé bazoloba il y a pas moyen beaucoup ko s'organiser bolukata mwana moko o Jani atiki awa na niveau ya Kinshasa boluka pe bo faire voyager à remplacer papa naye bisika nini azalaki et ko za pe idée moko ya bien ko transmettre pe na bandeko na bon l'idée est bonne hein non le besoin bien mais là vraiment là ça mieux placé il y a répondre
toza na structure mobimba oyo eza dirigé par président Masumu. Pour transmettre le message. Non, transmettre ara yo mona. Oza occasion otune question wana. Peut-être il y a za me place. Nga zanga kaka. Eza rola mutu alikili. Question faut tuna général o tuna ngo pas likili. Aza difficile à répondre. Donc dans la question Janifa ça fait beaucoup de temps qui m'a rappelé circuler dans la toile. Janifa boyina enfin nzoto ya Janifa yi awa tukana ngwa dans le temps faut ça être otiki na place na yasu na ningi na tuna question parce que isolo ba trop tout monde pe ni kona biso la brune oyo azaki mbili même pas mon accord ya mon ex papa et mon bali na ya koloba na obunus ko oya ki vraiment ya koloba ke amona ndambo wane ko. Est-ce que c'est vrai la brune mukabomi Janifa? Bon, on va répondre les cambo on la monde. Là ça na poto tu. Oyo kapé quand même. La nanga pena. Là ça na poto tu. Qui nous pena mutafufa masangu donc ya kini donc ya tongo nga. Donc s'il faut répondre à la question wana, vous allez bien, faut mon 2 minutes. Au moni ba Devos, au moni ba Hans Luzolo, au moni ba la Duchesse, tout ni bango. Pour biso, que Jacques Leroy yo, nous étions informés qu'il y a profit. Netinga, na yebi na ngate, abelaki, asaki bo information wana, toye kama subitement na bino na biso moko. Mais pour retourner la question wana, bato ba yaki na corps ba uti na poto. Ba massa ba za na poto. Ba on est peut-être ba goyeba, soki nani abomiye. Pour ngai, so na lobi na loba na kosa no. Samba zo ba boya na poto. Samba, ça fait beaucoup de temps makambo ce comédien faut ka ba lukile mutu mo ka bomiye. C'est ça, tout le monde na pululu, moi ciné mutabomaki. Tout le monde qui on na dadi, moi ciné mutabomaki. Ce que pour ani ceux qui beaucoup faut ka mutabomaki. Bon, au moins artiste artiste azal rola ndako etongami kolangomba. So mine de kufite epeli, ba tout bazana na se, ba mona ye. Vous comprenez? Dans vie artistique, tout ça vraiment exposé. Et puis nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. Est-ce que bis en Afrique, l'Iwa normal quand on artiste c'était même monsieur besoin de se déplacer bien qu'il na seconde ah kufi na mitumbe na kufi ah fala noko langa ba njoda sali na solo donc na Congo l'Iwa normal mutu aso kufi to normal les arabes lié sali boye c'est pas pour la première fois même notre dans la famille nous sommes dans kuto bulata mutu monte dakune Tozo Tikayo message il y a fin pour la famille biologique ya Jani. Bon, message qu'on a relancé, c'est un message à paix. Hein? Donc, nous sommes à profit, et ça nous est là à but tout. Rien, dans la limite, comme moi, nous avons des autres tiraillements qui t'ont ôté. Gianni a un kimia, azaki acteur à CPC Batou. Nous avons appelé Sibiso, nous avons joué. Donc, tous avons la kimia, tout le monde est normal, les gens, nous est là, il y a tout. Donc, tout chango. Et comme on a un sujet de guerre qui a battu tout, tiraillement donc voilà qui te retient. Ok, merci. Et artiste sous mon reçoit vraiment monter belete et on a dit que non aux artistes soit peut-être au vent dans Janifa. Et moi témoignage par rapport il y a la personne au Tiko Biso et au rôle au banon ni témoignage à Liboso et pas à vieux avant de quand il a battu Nzelate. J'espère que oui, n'a pas joué figurant à l'époque et pas Alpha Bokole. Nakutaka Vejani azalaka wana. Ba tableau bongana betango bongana betango na Vejani. Nazaka na 3 tableaux ya pamba. Atuni ngai ka question moko. Kombo na yo nani? À l'époque je jouais avec le nom de Cédric. Ouais. Nayebi c'est Cédric. To jouer. Ko banga noter. Ayebi sanga ka bon temps so bandi scène abando motive. Vous sentez que oui, atanga kombo na ngapa pamba. Donc ça n'a pas besoin eloko moko oyoyo par rapport à bakulutu ebele o tozala na bango o ba fina rabat o bakulutu benze ebele ya théâtre ba fina ozani pe na scène o senti ka zo étouffé ouais par rapport à Gianni ba notre pesa pa scène libre pa o azani failli mais c'est quoi yo ka ninga solaka na moi autoritaire moi arrogance mo bo nga comment on est de loin na canson dire ninga lobara wana c'est que 4 mutema ne pesa jamais Viona c'est un vrai comédien omoni Gianni beaucoup solo na y 100% 90% comédie na comédie 10% de ma sola bien mais 10% ma sola bien il faut forcer. Vous comprenez donc à ça que vieux oyo
azaki bien pendant ado ben na baleki belé to bien na théâtre ça Gianni nous tapé sur espace parce qu'à l'époque il y avait CD pour jouer na CD c'était pas facile mais le lopé sigo pas oui pe parce que na niveau internet lelo parce que Gianni perd son âme allait se déplorer mingi comportement ya artiste lelo ya internet ko ba na système ya YouTube pour impolitesse c'est comme moi trop la chaîne tellement belé ya YouTube au moment on dit que non ba oyo basalaka CD bajour na CD baza bato baleka ba vétéran ba ngonesko kilele so pona yo par rapport ya moi maloba ya grand frère Azaki na raison baleki belé oyo ba lelo na faire YouTube bana ba manque en respect omoni koza même scène na ilombe que soit combo na ya lelo na YouTube mais so zaka scène mona ilombe il va qui apporter un plus c'est pas na obi pourquoi apporter un plus parce que ilomba bana de théâtre liboso na tant que je joue dans Gianni sur scène il va que oui et baxi un plus na carrière na yo ko basela ilombe loté parce que peut-être ba nous tous va reconnaître yo dans zila ilombe mais ilombe ça déjà ilombe Gianni so abano déplorer ba makambwana il avait raison manque de respect za kebele baleki mususu ba kokutana na banganga lolenge na lolenge azui moi 6 à moi 2 ans akoye penza mususu azo boudé penza muto santé ke oui o ya za mukolo il faut la respecter mais le quoi na 6 kiti penza fa ine pena kiti ba moi mukolo akoti po telema na telema ana zumat donc santé ki a boudé ezaki ba biloko Gianni ba no déplorer il a fait raison parce que ba manque de respect comme même comme ami un message ne repose dans la brune musique na mieto la brune soit forte obomaki Gianni muto obomaki omonisko bomunene naye la brune ayeba kite Gianni a rolela maboyi ouais ayo prendre conscience tant omonisko yo monde désolé la sko Gianni tant azaki na Gianni pembeni ayeba ki mo grandeur mobile na yete la brune ayo comprendre papa ya bana naye ah bon papa ya bana nga zande boye ayo comprendre que pourquoi tu sois acquisé la brune abomi la brune abomi Gianni na mbelité mais avec les actes prévenez hôpital bamindele na biso ya poto poso to bitolo babolo bakewi to triqué mais bamindele la poto babimisi résultat babi Gianni azaki na choc baku 3 makila bazu na kati ya moto na ye ezaki ni vie ya ba choc asali AVC 3 fois muto ça AVC 3 fois zo la muka bien ni parti moko zo zo choc c'est que nzamba va protéger Gianni vous comprenez so la brune yo comprendre que oui papa ya bana nanga il fallait pas na sala eboye na fouti monnaie de singe na papa ya bana nanga sikoyo ba problème la brune azaki na on a fait Gianni Faye bazaki soki ba problème basali ba panzani akobenga avec Gianni à plein pied pour na Gianni parce que point faible ya Gianni Faye eza bana na ye vieux Gianni ba nozo la brune mini ka pour na bana sikoyo nazo tuna la brune motuna awa Gianni aki nana oboko le esko bana en tout cas wana esika sali mo ka bi réponse à ça makambo oyo Gianni akufi lumumba la poto na minute poto mobimba eza ya bouger tozo ba pelle ya ba mama na biso oyo ba nyokola bango na poto ba telemi ba papa na biso pe oyo basi ba nyokola bango na poto ba telemi c'est-à-dire liwa oyo musibo ba papa musibo oui liwa oyo za ba comédien ba za na ba choc on vous dit que oui to risque to perdre José de Londres oui est-ce que vous que ça na comédien moi ça na poto aza déjà na AVC mutu ah bon Adia Kiseni est-ce que vous déjà ba comédien est-ce que Gabi qui voit qu'à raisonner sur bien choc à Gabi où tu as pas moi ça dit il sont pas comédien tout se prendre en charge nous les artistes et comédiens tout longola tout soit basi à poto ba demi dieuté normal oui ba maman na biso ya poto wana ba yebi que Congo est en souffrance ba yebi que oui mobali nanga a souffrir a sa théâtre na Kinshasa na zoka 2000 balles na zo 1500 ya makambo nanga na zo 500 na tinde la mobile nanga ko zo quoi chose côté parce que femme zo torturer moi si basakana na moi cité au fond zo torturer moi si ba que zo créer li boulot na yo lelo mabulu bila ba comédien to zo kota na nzela basi biso moto créer yango OK en tout cas Zouma na ko monopoliser parole peut bosa mo belé hein bosa mo belé donc ande ko musu baza baza pe moi chance ya sola maman yaka na yo yaka maman Yara maman. En tout cas, Zouma, merci beaucoup l'intervention par rapport à Lio pour ça lui passe. Et bateau sur votre la biso faut nous temps. Il y a retient maintenant il a bon. Tu capé maman après tout ça na. OK.
Mamutu no ezaki nini? Tout dans les habitants. C'est moi. C'est ça, condoléances à la famille et puis artiste Nyonso, biso tout le bien Janaza qui est important dans la vie de biso, Janaza qui est artiste Oyo, papa, mes amis. Ambosa la nana sala moye. Ambosa la nana sala moye kitoko ebite hein. Autre question guys. Question d'année. Ya motipe mutatu na mutuna te. Mutatu na mutuna te, boti na biloko na biloko. Question za nini? Question s'il vous plaît. Banda ko bosali bosana poser. Question za nini boli na botuna. Musa ko bosa mo ndeli ko ndika ni bosa. Na ko lo bate. Tuna ba question de boli mer ko bate. Question za nini boli na botuna. Tenda ngata ne. Par rapport à Janaza qui est important à la ville où Azaki vraiment non. Azaki Mouto anda repesa presque biso ba petio tozo ya simana ba conseil ebele bon il est mort tozo si le kumuka et pas ya Nzambe Nzamba zora le kumu parce que mo mutapesa biso ya Jani et puis mo mutapoto le biso donc mingi lo ba eza remonté. Mais comment à chaque fois ceux qui beaucoup fait li ba comédien makambo bimara toujours ebele na nyoso to uti ko yo kabimi na kati internet concernant liwa ya Jani Fay. Bah comédien parce que on est des artistes tout ça bah en public parce que ceux qui liwa moreye na ngambo ba comédien souvent au monde a mingi balobara ba comédien ba kufa rebelle ba comédien ba kufa trop ba raté pourquoi balobara bon parce que ba comédien ba reconnu mais surtout landi bien na ba famille misusu eza ba non reconnu ba kufa mingi vraiment mo rebelle mais moyen ba loba ke bango ba kufa mingi eza parce que ba reconnu te comédien mon ça kufi du coup partout ba yeba mbala moko au comprend on a ça sur andi balobara mais sinon on est des artistes tozawanaka pona osala kaka musala soki nzamba bengaki biso eza destin ya mututu passage obligé mutu atikala éternellement ya mokili aza te biso nyonso tolekaka wana lelo eza ya Jani mutaki ya tiki biso lobi mpe ekozala mutu mosusu oyo akotika biso comprendre donc eza chemin ya biso nyonso liwa bakima yango te soki eyeye topermettre yango te tosuetaka yango mpe te mais soki eye kaka Nzamba zora lokumu. Liwa ya Jani Fay ba comédien mususu baza d'accord nango parce que balobi ya Jani pe atambola ki mabe mais pourquoi quoi disait toujours non il faut arrêter ba biloko oyo. Ya Jani atikala otamwa mabe atamukete. Aza mutu aza mosantu te, aza mosantu te, boza maokuna. Il y a des questions mususu to éviter rango ya Jani aza mutu aza mosantu te mais je ne pense pas que à kotambola mabe na ndenge bolo babongo ça sans polémique non sans polémique bien sûr mais il faut tous na ba question mususu ya opposer hein mutu déjà kufi to lukaka to
toko tsara mara mususu penze bele te sara bien te sara propre te donc azaki mutu azaki na biso soto loba Diana azaki mo centre te to loba ngo mel fois to bandela ngo te mutu yo za masumu nga za masumu ya za masumu donc mutu tata mbula lolenge esengeli so esengi tana ekoka kufa kufa lobi te Diana kufi pona mabasa salaki te eza tana ekoka kufa kufi mabeni ya session de na tunyo question que ça mabe oyo yo ki ya salaki salaki ni comme Rito Simba terrain wana te je mettais. OK. Merci beaucoup. À part ya moi sinaye le loto moni moi c'est à Janify la buna tikali atikali na bana est-ce que bosolola ki pété na fondation Maman Denise ba koka ko fukela ba billet na bana ba ya ko rendre papa ba ba donner hommage na Kinshasa. Baso na la brine. Bino ba comédie bosolola ki na fondation Maman Denise te pas me calper ko sombela ba mo pe ba billet ba ya ko rendre papa. Ya o biso to senga ki to zana besoin ya Korea ao. Tu lances un message et pas maman, je crois Maxime t'a lancé un Moutali Bosso a lancé un message et puis maman yo qui a tenu délégation 2 personnes ba en accord awa. L'important c'est ça. Nyon se tira to zelato kundavier et puis on voit tout après. Ba ko ça ma nyon so pour le moment te ba monter. Pour toi na souci surtout bito comme on toucher to ça peut se recharger te. To les non vie to rendre ba dernier hommage il y a respect parce que azaki franco na biso ba comédien. To mérite pe non honnêtement wana ezamala mingi. Makamususu peut-être que après to ba même si famille na maman tota non maman kuto ya tikali. Maman wana za non important makasi parce que ça choc moko mutu monta ko za ngona moment o pourquoi ça elomé mobile le roi ya Jani mbinga mobile le roi ya Jani bongo akufi akei donc c'est un peu difficile. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Donc comment que tout ça qui te biso nous c'est qui là mais to calculer du temps na biso to beke veille monteur faut tout biso déjà na Kinshasa to assister na veille monteur to assister pe na jour enterrement malgré ce que batbaner au publier partout que non matang les âges j'aimerais bien sur artiste qui na bango mwanda non to non ça musala to calculer temps to beke sorti accord et écoute biso déjà artiste Jean-Michel Champagne est-ce qu'il est arrivé aussi un jour avant le voyage. Ouais, tellement ça là n'est bien. Il fallait qu'à penser que jouer dans un jour. Bon, ça musala n'est bien. Donc j'ai eu la chance sur l'année une fois dans téléphone, là on a ça là qui accident, na Glody, na Gatuzo, a benganga pour nous réussir à ileki courage. Pour souhaiter au candidaté que mutu atindi accident wana zoka atteindre le bageno nzambe merci parce que nous t'as profité. OK, est-ce que na artiste on a balaté moyena beta lisolo mamba libala ezate na ndena ebeli ya Jani o nyos tozo interpréter ba passe nyos tolo ba ner omona na libala ndena ebeli ya Jani si réellement zaki yango anga vanda na libala wana. Donc batu ba oloba o ba kokoloba na sima ya liwa ya mutu atanga jour na okufa bo mona ke makambo ebima ebele donc mutu na mutu se sentir libre ya oloba o ya lingi parce que Jani fa ya za insisté donc voilà donc moi na contredire makambo ya libala na ye ko na confirmer ezate o le roi na balate na kenda pe na npoto te na yebi pe réalité mabala poto ndenge ezalaka te donc so na bina loba na yo c'est la sentiment.
Adieu, papa. Adieu, frère. Adieu.
Merci beaucoup, président. Président, mes condoléances. Le lot, Gianni Faye, pour jouer le chip shot. Mais ma vie, beaucoup de fois, trop d'artistes pour mener beaucoup de familles. Chaque année, beaucoup de fois. Baptiste est combien de fois trop chaque année? Parce que toujours pour faire beaucoup d'années, plutôt quand la Saka bombe, Saka la Santu, Saka Bangadier, Saka la Elomé, Saka la Saka va sauver, Saka la théâtre, tout le coup pour voter. Mais moi, le coup pour les autres, oh, mon théâtre, pour la bon. Théâtre, pour la basse, mais président, est-ce que génération où ils ont un avenir, parce que nous, les gens de n'est pas nous, pour la avenir, ils ont un théâtre congolais. Mais pas bon, c'est la terre qui est du côté total. Mais on va profiter et prendre la bibliothèque. Nous allons passer dans l'avenir. On est fiers, on n'a pas nos mamicolo, président, il n'y a pas de chaîne. Oui, mais on est fiers, on a bango, on a monté au tombe là, on a coca, place, Sengeli, Kotala Mujabo, nous avons